Bolendi à Congo Live Télévision, boye malamu na 3W, chaîne YouTube na bino obo ngarami Congo Live, le belarabino maimatali politique ya mboka Congo, pe actualité ezali ko tambola penza na mboka na biso RDC. Lelo to yambeli bino mwana mboka Pasteur Gili moko ya ba cadre ya IDPS na ye penza to kolobela sur actualité o ezali penza ko tambola na mboka na biso Congo mbote. Mbote ndeko nanga mwasi na ngaki na rectifier logo moko ya ba cadre de PST moko ya ba président ba parlement debout de peur ko ya ozolanga problème na ba chief na sa usurpation des pouvoirs c'est pas bien donc mbote na bande konyonso bazui quand même ngolu ya kolanda biso lelo bo esquiser quand même pour avoir beau comprendre que Moussa Lande moto et sotinde kabiso bongo mais dans l'ensemble tous bien nzambe papa mbola bino bato bokoti biso na ba salon na bino na ba chambre na bino po boyo kabiso je pense que bozo la décider na émission yo merci. Oui, Pasteur Gili tout banda moment d'actualité na biso le chef de l'État président Félix Antoine Tshisekedi ye penza azali ko séjourner na mikili ya poto atambolaki na Belgique akene États-Unis akenaki mokolo ya samedi na États-Unis kuna na ville ya Atlanta kasi na yambo président sala bongo discours na ye moko ya ba président ya communauté congolaise kuna na Atlanta a présenté président Félix ya lokola lo ba président Félix lo ba ki bongo na présenté bino président nommé de la RDC et puis après ça qui baissé a présenté qui esquisse na kasi président Félix tanga mata ki bongo aloba ki plutôt azali bongo président élu ya RDC na moi likambo wana bino ba IDPS au mona ki ngolo legi non eza nango kaka les lopé quand même ndenge congolais na congolais zoloba na selon ye asala ki ngo consciemment aluka ki ameka c'est normal ça n'engage kaye tout ça en démocratie bolukaka na Congo yango ezobota ba makambo nyonso o bolukaka démocratie yango lelo tango bato babimisaka ba banderole ya China Rambo qui est le père de la démocratie pour la démocratie nini o China Rambo akotisaka na mboka o démocratie bolukaka yango na madame Mitterrand lobeloko na répété ngo maintes fois que la démocratie c'est un luxe pour les Africains donc mutabombi impolitesse andako atatana mama na ye sous prétexte à démocratie bolukaka parce que babiloko abongi la China Rambo ayi na yo na kingakati ozima kofi olimwe oyeba arma tungula kufanda nini libanga pamba bambanga na cortège yango lelo mona na tetimo ya lelo libanga ya pamba mais tandis que basket to babambaka George Bush Junior bachango na mise $1000 pour talango mais arma tungulu soki pa kota na sama belé soki pe banyama balia ye soki pe nini e yebika mukoto kuta na miso nzambe nde to kota la filmango voilà sika congolais solinga amema président de la République na ba faute wana na ba erreur wana donc il était conscient il y a ba propos ya lobaki mais au nom de la démocratie nous évoluons. Oui, Pasteur Gili lelo openza chef de l'État kuna na interview na yo ba sese ki bongo na mboka Belgique chef de l'État lobaki maebele kasi mingi babi était président de la République na voyage na ye azomeka un peu kokende ko solola na ba konja ba mboka mindele o ba pesaka ba sanction na ba o ba bomi mboka ba FCC ba IPPRD ba meka un peu ko longola bango ba sanction na ko mboka etambola penza malonga yo ndimi penza bato ba bomi biso bato ba kei mboka kweya ka o ba sanction ba pesa bango le président Félix ça qui ne colongo nous on rapport à alternance non alobi ngo pete asali ngo pete je pense que na discours à Nations Unies au bisonio soto c'est là qui toyo kango po et ça là o kokai ko sala absolument rien problème à Fachi n'est pas un lâche Fachi n'est pas aussi un naïf Fachi n'est pas aussi un marionnette besoin ya politique au président Félix Azomema ce qui peuple congolais va comprendre je vous dis ma sœur l'avenir nous dira quelque chose. Le chef de l'État a besoin de craindre l'FCC. D'ailleurs, les politiciens qui sont dans la FCC, Moutoyo a une casquette politique au Fatchazanangwazate. Ça, je vous dis vrai. Alors, FCC a pensé que non, Aza Sokindenini, Bongazo monté. Non. Fachi veut la paix. Nambokanaye. Je pense que mon fournier, cela ne veut pas dire que justice est ça. Moussalate. Pour le long Congo, comment ceux qui chefs de l'État lobby Kambumoko,
bato babandi koluka ba masquer yango be mission locale ba journaliste monde na bino loko comme salité le na Congo ko za journaliste mais n'importe quoi. Aujourd'hui il y a des journalistes sans déontologie, sans éthique, surtout bino ba journalistes en ligne. N'importe quoi. Donc basolo ba n'importe quoi, baso comme n'importe quoi au nom de la journalisme. Donc voilà un peu. Oh, à qui a la sanction, oh, à qui a salabo, c'est dit n'importe quoi. Alors bien au clair, Moutounion so oh, ya sana poema justice. Justice hollandaise. À ça au clair. Et yeba que la justice élève une nation. Et ceux qui n'a Congo justice a été moqué au tambour les tombes mandengenin. Mais et loko président Fachi Aboyi, Aboyi politique ya chasse aux sorciers, Aboyi politique à œil pour œil, dent pour dent, Aboyi politique il y a loi d'Italion, Aboyi politique il y a la raison le plus fort et toujours la meilleure. Non. Non. Et à Zappen a besoin de soutien total à passer. Pour ceux qui les lots, n'engé bande kolabi sur la mouka. Bah ceux qui problème pour bango baluka kalikambo et ko faire soulever peuple. Et l'eau qu'on désobo ma bango derrière bango ba na peuple té. 62% au balobé ça ya Boutou. 70 millions d'habitants au bango ba rivakane za la kaitopie. Parce que tout le monde qui est mboka Martin Fayulu, il penza la dynamique de vérité des îles, tout le monde qui a présenté ma PV, ou la qui s'agit qui est à longa qui ma ponomie en 2018 kasi mingi ba ko lo baba zela qui na cour constitutionnelle abimisa ki ba PV na te boni a robimisa on kaka na déclaration ya sali est-ce que biso penza ba pandisango na moi bato ya dynamique de l'opposition eza na biso nde to na compétence ya ko mona ba PV wana. Mais le problème est que je me pose ces réponses. Hein, madame? To luka elo kwana na ba janvier, février, ça a créé des problèmes dans Mboka. Martin Robimsango en septembre, n'importe quoi. Et puis qu'est-ce qui prouve que Robimsango va PV? Qu'est-ce qui prouve? Absolument rien. Mais si quand Martin Bimsaba PV, Martin, à la claire, il y a Bimsaba qui est présent, et si tous les candidats présidents de la République, bah qui, bah sur enveloppe na ba chip. Martin Sombele on a qu'on enseignement. À démentir, attirer les enveloppes, attirer les chip. Na makala lobby qui a basongi selinga chip nanga po yanga ba baby saka. Ce que banan basongi seli. Na makala. Na makala a lobby en clair. Tant ba lobby ne chip abika singa pe ba baby sanga chip nanga. Voilà un peu. Voilà ndekonanga. Donc n'importe quoi. Bato nyo solelo balanda ka Fayulu. Tous les 26 candidats présidents de la République, ba tu enveloppe na mituka. Martin Sombela Onda qu'on enseignement awa. Voilà chema quel était Monseigneur Mbongo bientôt cardinal a auto répondre. Alors bitika biso makela pampamba. C'est le temps ya ko saliner derrière Fachi. Soko Bimaka président de la République Mboko à venir et ko éclaircir biso, mais pour l'instant Fachi chef de l'État. C'est comme Monseigneur Mbongo bango batu bakotisa ka cop ya ko chama kelelo lelo Martin tikala nango yemoko. Mais lelo tangu Monseigneur Mbongo a yebisi a lobitika makela pamba. Donc dit n'importe quoi madame. Au moni il y a un problème na Congo hein. Il n'y a pas de politiciens si honnêtes. Voilà pourquoi j'aime Fachi et j'aime l'UDPS aussi. L'UDPS n'est pas l'ensemble de gens ou de personnes. L'UDPS c'est l'ensemble des idéologies liées tout autour de Saint-Tshisekedi Mulumba. Yango mulaka Mobutu akanisaka soka bendi bakibasa mali ba jui d'EPS. Mobutu akanisaka soka jui ba vie mbwakem nda jui d'EPS. Vous comprenez? China rambo akanisa eke soka jui ba chibala, a jui ba sami ba di banga jui d'EPS. Oh l'UDPS ce n'est pas des hommes en chair et en os. L'UDPS c'est l'ensemble de l'idéologie. Ya bato basangani tout autour. Ya eloko moko. C'est ça l'UDPS. Yango lelo somona na kata UDPS ba chole babimi. Yango lelo somona na kata EDPS pa passer Gili babimi. Yango lelo somona na kata EDPS pa yoka son babimi. Mais faut poser des questions. Tous ces temps ils étaient où? L'UDPS c'est l'idéologie. L'UDPS c'est pas les cravates. L'UDPS c'est pas des bureaux. L'UDPS c'est pas des jeeps. l'UDPS yango na balabala. C'est ça l'UDPS. Donc yango moni ba continuer so ba yana mboka oyo ba luka ko silisa l'UDPS na cadre ya ko débaucher batu ba kokate. Pour l'UDPS c'est ça batuté. Donc l'UDPS c'est ça bateau bazana idéologie ya Etienne Tshisekedi ou Mulumba. C'est ça l'UDPS. Yango moni l'UDPS c'est ça balubate. L'UDPS c'est parti national pour le peuple congolais. Ndekonanga Chole Mouyaka.
ngai mongo. Cela ne veut pas dire aussi banou baba salate. Voilà un peu. Donc laissez-nous avec ma bêtise, il y a Martin Fayoulou. Madame, Oyebi Martin a fait des coups dans Mboka oyo. Yango loko lelo na oloba ke justice ya Mboka nanga. Il faut interpeller Martin Fayoulou. Ni justice ko kino ko interpeller Kabila te oya bomi bato ba Rossi Mukenzi ba Kenda ba Thérèse Kapangala eke ko landaka Martin Fayoulou moko azaki na bino pe abana ko landa pena lignée ya Kondo Etienne Tshisekedi. Qui vous dit que non China Rambo Abiki? Ou apprenez qui te kakimaki na Zimbabwe. Il fallait bakanga partir à Zimbabwe. Akimakit. Nana biso ke China Rambo Abiki. Hein? Nana yebiso que China Rambo a épargné. Nana yebiso. Madame, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Moutoua quand ça te sur Kabila a autant de milliards de Kabila a bien ba eba okola bien. Na lobakelo ko Mobutu ne pensait pas que ni wakoko kufa na 38 ans. Et si Kao y a reposé sa confiance na ye. Vous comprenez un peu? Donc voilà, le Kabila, tous ces mondes-là, ils seront jugés par le peuple congolais et après l'Éternel des armées. Congo et Zamboka Osaka Nangote, c'est la terre de nos aïeux. Donc, Ezama Belemoko prophétique, Mboka Ozomona. C'est le seul pays africain et sous la prophétie biblique. Le pays entre les deux fleuves, c'est le Congo. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, personne ne pense que China Rambonenga Tambola Kawana a tranquille, Baokangayete, Asana Yales. Non, 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 non. Madame, au monde, il faut que ça. Ceux qui comprennent la politique à Fachi, Fachi a sa tortille, Fachi a Koba, Fachi a Katia Carapace Naye, à Bombami. Pour découvrir Fachi, il faut que Makila, il y a un Tshisekedi du Amoulumba. Oui, Pasteur Guili, Lelo Penza a fait 15 millions de dollars au Penza et Kobomamboka, dire que chef de l'État, 15 millions et Zande Langeza Molaye, Banda Lelote, Kasina Mituno Batuna qui mokonzi Mboka, ya lobaki ezali bongo détournement ba fonte, ezali ba bengi rétro commission, autre benga cop. Boni Mboka Congo tozo bunda contre corruption, contre ba cop. Voilà Mboka président Félix Alobasusu, ezali kama rétro commission na habité. Cop, madame, cop ezana no molingala te. Mon cop vient du mot coopération. Donc coopération est la officielle. Ça c'est un. Il faut que les Congolais comprendre le langage et puis les Beloko. Quinois ou bien Congolais a une idéologie qui est COP, donc il COP à balabala, et au biso salaka. Oh, c'est pas ça. Avant de répondre à la question, na koye bisanon bande kwa FCC na bande kwa la muka, puisque bangonde batuba lima qui fait. FCC est partenaire. On a dit ce qu'on ne vient pas, mais quel partenariat au biso on a FCC. Ça aussi, on doit expliquer aux gens. Bisoto ça n'a partenariat à FCC pour le Congo, mais FCC a un partenariat na cash. FCC a cloué cash pour y avoir pouvoir. FCC a un partenariat na la Mouka. Ouais, FCC a un partenariat na la Mouka. Vous comprenez? Yango somo na chef de l'État a tikali ko vanda na coalition te, pas ko vanda na coalition te puisque Fachi c'est lui le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Ce qui Fachi a vanda na coalition, ndé le lomo va sakani ministre. Vous comprenez? Ndé nemi moulanya ministre. Ndol nga komona tous les gourous là, ndé le loba ministre. Ndol nga komona mon ancien abima prison te. Ndol nga komona defa wa ngaka songa wate. Ndol nga komona ba makambo belé nga ko salama te. Yango na ngana yibsanon bata FCC. Avant ya ko parler na 15 millions, oh lelo baluka ki ba salure vitale. Mais où sont les 15 millions fois 18 ans? Et kenda wapi? C'est ça le problème. Où est les 32 millions bouffés par le Variste Bochab en 2004, l'argent de la SNEL venant du Congo-Brazzaville? C'est où aujourd'hui? Qu'ils ne nous prennent pas de cons, après tout. Puisque capacité, on a Madame Soa, les Kingan et le côté. Même ici, on a les Kingan et le côté. Nicolas, quand le bara Zoé Kabila, bongo, je laisse Kabila. Na lobi na yo bongo na yebite bango ba mona bisote mais bisoto moni bango ndenge baya bango ba mona bisote biso botami out mais biso mona bango ndenge baya na lelo ndenge ba commander ba komi biso mona bango to yebi bango
fini makambu ya chance loko pamba na Congo. Voilà pourquoi on y fachi aye ko revaloriser chic d'abord la tête. Vous comprenez un peu? Donc bande quoi FCC hein bah ça non calme hein. Tu es bango très bien. Hein? Hein? Pour biso to monde Shadara Ekin. Ouais. Oui. Tu vas continuer. Tout le monde Shadara Ekin. Tia uti ba manye maya alati casquette à coup sur coup biso monai. Ouais biso monai bango tout. Même ata vie na Chine rambo biso monande baya. Hein? Oyebi ba faire ebima le 26 janvier pour Chine rambo prêter ka serment après na moi Joseph Kabila. Obi ça pris combien de temps? Tout le monde a bango ndenge baya. Donc les Cambodgiens 18 millions ba betango li soloté. Il y a 15 millions ba betango li soloté. D'ailleurs, bango tepende batu bakotinda fachi aluba. Puisque tant chebe ya kufa China rambo aloba iloko monte tilelo. Tilelo corps fidèle basane bunga China rambo batinda lobe loroté. En allant encore plus loin batu nyonso ba mona na 24 novembre ndenge azokanga Armand Matungulu. Lelo Armand Matungulu porté disparu balela ina photo. Vous comprenez un peu? Batinda ya lobate. Et quel est ce moutazana FCC? Azana poa ya fachi vienanga o ya obligé à lobana banganda noa ba mona ba ona fachi. Na baboki ba mona ba ona fachi. Na ba ujana ba mona ba ona fachi. Na ba détournement bango ba sala ba mona fachi na kata ba faire na bango. Bango tout ndenge basana FCC mutana casquette o fachi na ngote. Et belé basana ba père na ba mère na bango to yebate. Mais bango tout 90% bana FCC sur ba sali politique et ça pour na père à fachi. Ah, il faut pas en respect hein, madame. Il faut pas en respect le peuple congolais en Sengo a retrouvé une déconaille na pouvoir. Donc ce peut toquer plus loin au fongwama, to pétaner ba plan. To pétaner ba plan. To yebisa bango vérité bisika bango ba uta, to yebi bango, to yeba nivré. Et le peuple congolais le laranango ti lelo ko soit pendant 18 ans Chine rambo chef de l'état na mboko. Oui, Pasteur Gili, tu as poussé en émission na biso. Pasteur Gili, lelo penza, mon amour premier ministre Ilukamba, et penza budget na o ya présenté qui est bongo, il y a 7 milliards. Tozonga un peu sima na mon amour Félix Antoine Tshisekedi na programme na propagande. Il y a le bac qui était pendant 10 ans. Budget koza bon ya 86 milliards. Ce qui total pendant 10 ans, tozu une année koza na 8,6 milliards na habité. Kozong sont à 7 milliards. Est-ce que moi ma vision chef de l'État topé koko sera mboka na kao? D'abord merci madame. Ya liboso bravo non pour na fachi. Bravo. Malgré que ça yango pété. Puisque bango mo baloba que c'est un budget provisoire. Yango na noté. Mais déjà bisonde to komi boy na Congo koyoka budget à 7 milliards bravo na fachi. Bravo. Mais yemoka nyataki bango singa à partir de la Maison Blanche tiki ni makamni na yoki lobby bango mo baleki babi non, c'est un budget purement provisoire, c'est que ba ko arranger tout ti ba koma nesiko ba okoma. Mais est-ce que quelque part ti lelo batupo lelo ya mo na lobby na yoke musalo ekomi ya soni na Congo et ça le ko sala journaliste ya mi balé ko sala avocat. Musala soni na Congo pona nini bato ba osalango babwaki d'ontologie bakoti na loyenge. Donc le loko mona journaliste a présenté mission na yemoko muta a présenté na bato ba obengaye libanda masolo pona nini bato ba yoka ye kaka après na suka bimisi papier bwaki bato na ye. Vous comprenez un peu? Donc le lo makambo yo chef de l'état zo sala tala maman muta ko sauter FC Sabomba mi bisoté. Est-ce que FC Sabomba mi bisoté to bomba mi na simane to tala. Biso bi FCC bien koleka ye moko. FCC to bango bien koleka bango moko. D'abord na budget wana ça va, mais ngana o garantir yo o yambanga et o 7 milliards te. Na confirmer yo, pe na confirmer monde entier ba Hollande biso et o 7 milliards te. Besoin sanine FC Sazo capacité fachar ici. Mais ce que besoin fachar sanine. Fachaz au travail na milieu bakoko. Fachi c'est un Congolais de sang. Ah. Fachaz au travail na milieu bakoko. Le lorsque tombe batumsu ba welela. Ba père na bango bakunda bango. Batumsu le tombe ba welela. Bakola na bakomini. Le lo batumsu tombe ba beta batolo. Babimela madame. Le lorsque batu ba beta masolo ya
ba 7 milliards masolo ba lamuka masolo ba makambo belé oyebi kopo yo onja Kofi Annan sala pour na Martin Fayulu Martin mututo lapidé to benga na mabangawa un mauvais Martin Batiaye oyebi ke ONG ona yango mte sala ke lelo Macron comme président en France oyebi ke ONG Kofi Annan yango mte sala ke Louis Michel azala na chef à diplomatie belge et puis lelo monana comme premier ministre oyebi ke ONG Kofi Annan yango mutu etia même Kabila chef de l'État na mboko accompagné par le belge et le français et balukaka bazwa un marionnette un étranger et ça la Jean-Pierre pour Jean-Pierre pe makila ba congolais la keba d'ailleurs oyoki déjà un héritage à tata pe batia était na âge à 55 ans na we la kabilo ke tika père donc Katumbi aussi ba siko tangu senya kati bango ba fouiller ba komona Martin Fayulu motoza na samba congolais te ba bi bon maintenant tout ça la motoyo pour désorienter la République démocratique du Congo et permettre de bouger code minier et permettre bisotolia et permettre donc le nengo somo na fatia comme chef de l'État yango moni vient nanga na koti kanzambete d'abord Dieu yami balé le sang de son père yami ça tout peuple congolais yango moni pasteur Jesse Jackson a outi loin pour ya kokutana na place à les États-Unis à lobele maloba bon ba misu bazapi yango lelo zomona ba Martin Fayulu biloko ba simbaka biloko ba simbisaka ye yango lelo petele ba plan yoko kondi mamuloko la musitu lelo musitu akofinga fachina nini musitu azala 4 ans na primature sans signature et le Roni Adolphe Fatika musitu abia kofunda président Félix pour aiko protéger quand on a na likambo etali détournement 15 millions bon yo faut tout na musitu il faut tout na musitu ti lelo palu ba regrettaka produit fabriqué par Antoine Gisenga mais Gisenga là pendant 3 jours on a parlé du peuple musitu à s'incliner même pas hein yo faut tout na musitu ti lelo ba peuple congolais ba comprendre raté au comment opposant ndenge nini bangambu vient nga fatia lukaka motema malamu elekaye abenda ba musitu abenda ba Fayulu asala bango basala yo faut tout na musitu bisoto tout na musitu bisoto tout na Jean-Pierre Bemba barème ya mbudi $204 au signaté pourquoi le lot fatia zolongo la enseigné na 4 à kolongolaye na ba 80 60 120 000 francs comme maye na 410 000 francs congolais équivalent à $245 bala Kasabongo pe ministre PSP président Félix Aloba qui tient na 8e année il y a comme Kitsasu tina 6e moment on est à sa décision chef de l'État madame Vanayo na oyebi soki toana ki yungulu peuple congolais akoyeba banani ba pona nation banani ba pona individu bango nyonso zomtala il faut ba wili ba konga ba yoka soni il faut ba wili ba konga ba pesa Fati merci apesi bango deuxième session ba repêcher atana ba kuro ba katana ki ba sala tamsu ba ko passer chic yo kondima ba vielo kwa ba wili ba konga ba kenya ko signer chaque fidélité d'individu bongo nation hein yo kondima batu ya minene ba docteur en droit ba licencié ba sangisa maile na bango ba pesa ngo china rambo bango ba koma na bango ba soba allez-y comprendre. Oui, Pasteur Gili, tu comme dans souka bongo émission na biso, motu na biso souka poto boucler émission. Lelo oyo Kinshasa bopeto après ko nommé pe ko permettre ba bourgmestre yenani Gentili Ngobila le 19 octobre oyo azo lancer penza Kinshasa bopeto. Et puis après ça qui bon mon solo na ba bourgmestre misusu pe ba bimi ba misusu ba permettre kasi to ko mona Kinshasa ngo penza ezo lata kaka nzoto nango kalato ba benga ngo Kinshasa la belle na éviter le 19 au lancement président de la République par kozala wana est-ce que tu veux espérer le loka malamu na slogan na Kinshasa bopeto bien sûr Congo ezamboka nanga Esaïa solo belo comme important lobby bobonde la pona mboka na bino puisque votre bonheur dépend donc yamboka nanga ngai na cause la pesa mboka o na ça beaucoup plus à l'aise yango mo na lobake loko pourquoi puisque je suis un homme de l'église Joseph azokufa en Égypte azoyebisa bande konaye mbula nyonso nzamba ko visita kabino botombola mikuwa nanga bozongisa na mabela bakoko na biso donc Congo eza mabele na biso eza mabelo ya Norit Nenga peta kufa eza mabelo Isidore Bakanza kufa eza mabelo Monseigneur catholique akoya na sultani na ye
eza mabelo passé lukusa kufa nango na Lubumbashi eza mabelo yo père nanga spirituel l'archibishop Coutinho Fernando a frôlé la mort pour na Congo mabelo yo Chantini batu nyonso FCC na d'accord na bango pona nini bayeba ke baka na 4 ans. Est-ce qu'en 2023 Moutunia FCC Gocha Libaya devant le peuple congolais? C'est ça maintenant des questions qu'il faut poser. Awa bango ba salier un individu. Bible solo bon frappera les bergers, les brebis seront dispersés. L'habitant va frapper les bergers, ils seront où? Alors ceux qui ne reçoivent la belle ligne, tu as là bravo. Si ko bataille c'est la alliance ba salier un individu, na alliance pour la nation. Il y en a une c'est important au bango ba ko salier nango. Donc le la chef de l'État aux le 19 na bandal. Bisoto ozalana pour nous soutenir, peut ozana pour nous veiller qui ne comme peut banane ba besa qui ça André Kimbuta. Qui est derrière André Kimbuta? Martin Fayoulou. Ali a $40 000 le lopacha gouverneur. Ayebisa Ndambombo le vient nanga que je sali bokila lokonde fa pekato. Aloba na Ndambombo la bien commerçant ne peut pas devenir un gouverneur dans ces pays. Et 13 ans après l'histoire a rattrapé Martin. Adabombo la loba na ya comme plus forte région un commerçant a comme chef de l'État na Mboko. Yango moni lobby na yebisaki batu na soir na lobby na bango Galates chapitre 6 à chacun sa peine. Moi na commerçant landa misala tata na yo, moi na politicien landa pe misala tata na yo. Matondi mingi Pasteur Guili to comme na suka, mo bambote na bao ba ko tala o partout dans monde. Ya Roger Luma merci, via zoya na 11e mois na Paris. Viens nanga ya Roger Luma. Viens nanga Fachi azoya Paris. Bola kisabela ke bobomi bango. Fo bola kisa Jean-Michel Okyo. Mbote na yo vraiment na linga ina pesa vie nanga gino mufo mikolo yo Londres moto na Fachi ba gino mufomo ya gino libanga ba vie nanga wa Algeria na lobi na yo wa Algeria vie nanga vie Jeri Songe Ambeli ba lolo Trinity Abushi ganga film ba vie nanga ba master nanga ndeko nanga yi ba Cédric Bopé, ba ya Charlie Beya, ba Jean-Louis Chibangu, ba Koko Kambala, Otali ba Niken Sentingi, ba beau-frère nangai ba Jean-Claude Mboulou, JC de Londres, Bolanga loyo wapi, bof nanga tuna ser nanga, alo banayo ke Bolanga la. Na lobi na yo JC de Londres Bolanga la. Siko tuna ser nanga loba me. Ndeko na mobala lobi nga Bolanga la. Bolanga le laxinini. Yo tuna yebisa yo. Vous comprenez? Ba vie nanga ba chacho pipo. Ba tembo lusi ba chudabis. Otali mobala okumisi nzambe ba Joe Kalonji. Le passa nanga kulutu nanga Félix Emmanuel Mavakala. Na pesi mère mbote na pesi ba petit mbote bientôt. On se comprend. Donc Fatia Zoya wana ba mère nanga lokwa ba Janine Kabedi na Lille. On se comprend. Yo kasko au niveau pas sagilia comment ba maman Hortense Mayaoula nazo préféré na saluer Tshisekedi Mbombo grâce et na Tshisekedi Glodi nazo pia bango mbo teatro na lobi na yonga na Congo muta osimba ngate batula mpaka ba mona pereve na baou bango ba renya kinga pe na orenye po vie nanga na ba faire mikolo vie ngai alongoli sasu na ba croiser po yem ta ko mobeta ba croiser ko leka sasu bongo siko na seko sa ma sekite po to salaka na fouter a robeta kosima danger likolo na sache botambula mais via yesuka na ba church a beti nzoto na nzoto na bana poto ma ba sentir na sali kete différence betu yena oyo mutu na biso on se comprend bongo siko wana telema ki ne telema bo tanga yeko ya na langila obeti masola discours ya Nations Unies yo zwa kaka Donald Trump ya dona akiparne masola ba politicien africain te akiparne masola ba président africain te mais Donald Trump a gangi abi bandana na pouvoir premier discours oye betinga eza joyo babi jeté ye loko balakela bango politique bango malédiction samba pesa ye na père na ye ba yebi politique na nenga dégâts donc na oye bisayo ya dona vandi abengi facha bitoke malewa badame ayebisi alobi abi fachi na besoin na yo na deuxième mandat na nga to beta donc tikanga na pesa vie na nga ima komando mbote na pesa mama Kati na pesa coach Mamadou na pesa Mbota trop donc de mama Kati bilepo mokonza mama nyonso atomba na pesa Mbota trop tous ça ensemble il y a pas de souci chef de l'État César Wich na bosani Polydor Onemate na bosani Lili Onema
très grave. Nabosani bangote tous ensemble. Maman Anibea, maman Célestine là où, maman Ariette la maman, maman Marie-Jeanne Kouta, Yamado mère double na Switzerland, Mbota trop. Tata, bango batu ba osala fachi. Na lobi simba facho simba diaspora te. Yo monite mbamo mamba bangule ko inango. Magamba bi combattre ko ifacha buki ba faire. Lelo bandule bandio songa ba passer ba kende côté. Donc eloko diaspora lukaka ba monyango na Congo. C'est comme solo ni yobeta lisus. Fachi suka na béton, biki rouge. Ba kundulu ba fitantaka. Fati scolarité, fati ligne droite, fati tata social, fati chef de l'état, GT. Donc ndenge ba sawana Fachi na 8 mois à corriger FCC n'enga ba diriger Ramboka. Yango moni ba réunion na Kingakati tongo pourquoi. Mende ni moto na tongi bokasako. Bon seconda kwa ba soda ndenge nini. Bon seconde ni mambaso de mouton. Bon azo solabone ba FC ba bichi na Rambotika. Eloko yo ko kaete yo salaki na faire bete mais ya na faire. Matondi mingi mwana mboka Pasteur Gili to komi na suka to mbeki milo Pasteur Gili na ye penza to lobela ki matali politique mboka Congo. Merci na waza kibona si ma caméra Gibo Tambela. Merci la balandi nyonso bana biso depuis Mikila Poto, mon vieux Roger Luma moloba monene ya président Félix, mon vieux Jean-Louis Chibangu na Londres, na bosanité Jean Sibomo et papa social depuis États-Unis, pe David Olito na France, un tonton doux, Richard Maka ya mama Wivine Sevolo. Ngala bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali.